Ce que nous avons entendu na Est, bien mes amours. Nzamba bisinga kende koloba. Mwana nzambe neso akoyo kango. Asala keba. Nous sommes de Noé. Otali ko avertir peuple de Natangoyo. Et c'est parmi les signes où ils allaient précéder l'enlèvement de l'église. Nzamba bisinga va dire na 2026 il makamo eko salema nanu e salemate makilo eko tanga nanu e tangate yebisa bana nga botelema bosambela parce qu'il y a un événement grave eko salema et ça la même na RDC bien même nous devons nous élever pour prier et c'est au telemato bondela et c'est au telemato bondela basali na nzambe bana na nzambe longwa na distraction nzambe ayebisi ngai kende koyebisa bana na ngai na mokili mobimba et surtout na 3 pays oyo Chine, États-Unis na Russie et kozala na guerre moko bien mais dans le Seigneur oyo eza préparé dans 3 pays oyo guerre wane ko toucher monde entier na inapesa bana nzambe message onga nazwaki lelo na 23h à lelo pongi ezwaki nga bien mais dans le Seigneur et loko nini na ye kozwa na kata message bien aimé je me trouvais devant un terrain ou un stade où ezalaki munene makasi alors nazalaki na kati ya terrain wana terrain yango ezalaki lokola fête moko ezalaki organisé ya monde entier alors fête moko lokola rencontre moko ezalaki organisé ya monde entier ezalaki lokola fête moko ya bal où je voyais les drapeaux de tous les pays du monde entier étaient sur ce stade mais na moment sikoto zela batu babeta il y avait un homme qui était assis à Télémaki. Motowana bandi koloba que Coupe du Monde moyen ebeta masusu ezate eza annulé. Batu bazalaki ko yima makasi. Batu bazalaki koloba loba makasi. Do tere koma kina bulu yeke makasi. Ezalaki lokola Coupe du Monde moko fallait betama. Mais Moutou a vandaki wana Télémaki et ko lance cri à l'obi Coupe du Monde eza annulé. Natalaki malamu likolo ezalaki ko yinda makasi. Et tant on a fixé qui regarde nangana mapata, je regardais, il y avait une voix qui me parlait. Mon serviteur va annoncer au monde entier en disant que Coupe du Monde il y a 2026 et qu'on a annulé. Batu bako s'attendre na Coupe du Monde parce que na sisi message nangate. Si maya koyoka maloba oy nazalaki kotala kaka et j'étais attristé. Nazoyoka nini? Nazoyoka mongongo nezo continue koloba. Koyebisa nga ete tala malamu likolo. Nazalaki kotala malamu. Subitement naye komona likolo ekomaki rouge makasi. Tango ekomaki rouge bien aimé le Seigneur. Na bandi komona mbula ya makila bandi konoka. Zombe apambola bino. Bien aimé dans le Seigneur. Devant ces plateaux, c'est l'homme de Dieu, le prophète Richard, autrement dit la machine de l'Éternel. Je viens devant vous pour vous transmettre ces messages profonds qui va vous bénir et qui va vous éveiller, bien-aimés dans le Seigneur. Bien que l'air est grave, l'air est court, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parcourir dans un temps là très difficile, une période très difficile où les gens ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Bien que nous sommes dans une période où nous préparons notre activité de 40 jours,
dont nous allons parler sur un thème intitulé « Comment éliminer ta destinée ». Mais bien aimé dans le Seigneur, et yambo n'a pas ça. Message tona lobela makamba milulu. Na ina pas ça bana nzambe message onga nazwa kilelo. Na 23h lelo pongi ezwa kinga bien aimé dans le Seigneur. Et le konini na ye kozwa na kata message. Bien aimé, je me trouvais devant un terrain ou un stade où ezalaki munene makasi. Alors, nazalaki na kata terrain wana, terrain yango ezalaki lokola fête moko, ezalaki organisé ya monde entier. Alors, fête moko lokola rencontre moko ezalaki organisé ya monde entier, ezalaki lokola fête moko ya Bal, où je voyais les drapeaux de tous les pays du monde entier étaient sur ce stade. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Subitement, je me suis retrouvé seul et nazali kotala likolo e yindaki makasi. Tant on a talaki likolo e yindaki makasi, Moulili et kotaki bien aimé dans le Seigneur. Par là, ne comprendre tali malam. Qu'est-ce que j'avais vu? Naye komona batu babandi kokota, batu babandi kokota, batu babandi kokota. Et ne komona stade wana etonda kibatu. Mais na moment si koto zela batu babeta, il y avait un homme qui était assis à Télémaki. Moto wana bandi koloba que Coupe du Monde moyen ebeta masusu ezate eza annulé. Batu bazalaki ko yima makasi, batu bazalaki ko loba makasi, do tere koma kina bulu yeke makasi. Ezalaki lokola Coupe du Monde moko fallait betama. Mais muto avandaki wana Télémaki et ko lancer cri à l'obi Coupe du Monde eza annulé. Bien aimé dans le Seigneur, natalaki malamu likolo ezalaki ko yinda makasi. Et quand on a fixé qui regarde dans ma pata, je regardais, il y avait une voix qui me parlait. Mon serviteur va annoncer au monde entier en disant que Coupe du Monde, il y a 2026 et qu'on allait annuler. Et qu'on bêta maté. Batu bako s'attendre na Coupe du Monde parce que na sisi message nangate. Si maya koyoka maloba oy nazalaki kotala kaka et j'étais attristé. Nazoyoka nini? Nazoyoka mongongo nezo continue koloba. Koyebisa nga ete tala malamu likolo. Nazalaki kotala malamu. Subitement naye komona likolo ekomaki rouge makasi. Tango ekomaki rouge bien aimé le Seigneur. Na bandi komona mbula ya makila ibandi konoka. Na bandi komona mbula ya makila ebandi konoka. Nzambe ayebisi ngai kende koyebisa bana na ngai na mokili mobimba. Et surtout na 3 pays oyo: Chine, États-Unis na Russie. Et kozala na guerre moko bien aimé dans le Seigneur, o eza préparé dans 3 pays oyo. Guerre wane ko toucher monde entier. Guerre wane ko toucher monde entier. Oyo batu bako kufa ebele. Bien aimé, le Seigneur m'a dit kende kolobela peuple nangai. Sibitema na ba drapeau nyoso ezalaki na kata terrain na ekomona bien aimé tikala 4 drapeaux ya ba pays misato na utotanga. Il y a un certain moment mbula ya makila ebandi ko beta. Mbula ya makila ebandi ko beta. Alors place nazalaki ya kotelema na komaki koyoka nkeleme pona kotambula salite makasi. Nazalaki kotambola likolo ya makila.
Nzamba Bisinga va dire na 2026 imakambo eko salema nanu esalema te. Makilo eko tanga nanu etanga te. Yebisa bana nga botelema bosambela. Parce qu'il y a un événement grave eko salema. Et ça la même na RDC. Bien même nous devons nous élever pour prier. Et c'est au télémato bondela. Et c'est au télémato bondela. Ba sali na nzambe. Bana na nzambe. Longwa na distraction. Ce que nous avons entendu na Est, bien mes amoukés. Nzamba bisinga kende koloba. Mwana nzambe neso akoyokango. Asala keba. Nous sommes de Noé, on a averti le peuple de Natangoy. Et c'est parmi les signes où ils allaient précéder l'enlèvement de l'église. C'est parmi les signes où ils allaient précéder Kozonga Nankolo Yesu Christ. Ndena inaye bisamwa na nzambe nyos ozili bako kolanda message oyo nyoso ba négligea kate. Olandi message oyo Zamba lobi Coupe du Monde 2026 et Kobeta Mate. Bako sala na bango ba planification nyonso. Bako sala na bango ba programme nyonso ba organisation nyonso. Mais ekozala annulé na guerre moko ekosala na 3 pays o na tanki. Bana Paris, bana Lubumbashi, bana Congo central, bana Brazzaville, bana Turquie. Priez toujours avec nous dans ces chaînes. Bien que nous avons une marathon de prières. Ton marathon de prières. Bien que tu es loin. Ton programme il y a 40 jours. Le thème comment éliminer ta destinée. Comment éclairer ta destinée. Comment tu peux rendre ta destinée à lumière? Parce que ma vie à Batebele les a étouffés. Ma destinée à Batebele les a volés. Ma destinée à Batebele va vendre là. Ma destinée à Batebele va zipa yango. Bien aimé Soko Kena Mukanda ya Psaume chapitre 74. Okomona Esaïe Zoloba. Psalmiste plutôt Zoloba, que nous ne voyons plus nos signes. L'adversaire, l'ennemi a rougi au milieu de ton temple. Tangu ennemi aya konguluma na kata temple de Nzambe, il a mis sur signe leur signe. Bazui bilembo na bango batie likolo bilembo ya Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, na kata teme oyo, ce que nous devons retenir et ce que nous devons savoir, na likambo etali destiné, mwana Nzambe nyonso, pe mutu nyonso, tango abota makabota makana étoile nae. Tango abota makabota makana étoile nae. Pe batu oyo bazalaka na miso 4, bayeba ko discerner ba étoile. Bayeba ko examiner ba étoile. Pona koyeba ke mutu oyo par rapport à étoile la botami nango akozala un tel, akozala mutu muneni. Par lande ozomona batebele ba bebisa ba destiné na bango. Batebele pe ba bebisa ba destiné na bango na ba rapport sexuel. Batu pe bele ba bebisa ba destiné na bango na kokota na ndako banganga. Batebele ba bebisa ba destiné na bango ba yiba ye étoile. Bien-aimé lokola mutu mona ebi na mboka na biso na kotanga kombote. Po ekoma tribalisme te. Bien-aimé za na papa moko, papa wana azali na babitude ko yiba ba étoile bana bato. Alors ayiba ka étoile ya mwana moko oyaki kokoma mwana nga église. Ba yiba étoile na âge ya 2 ans. Papa na bano kataka batu suki na mboka. Ba yiba étoile bien aimé dans le Seigneur. Mwana mobali moko bien aimé so otaliye kitoko anango.
Aza mutumo ça na vie mo ya bien. Mais subitement moi no bala comme ko mener vie à malheur. Moi no bala comme ko mener vie à malheur. Moi no bala comme ko vivre ba circonstances difficiles na vie na ye. Moi no bala comme ko kemba na bombo ine bien aimé du Seigneur. Akoma ko mituna ba question, pourquoi vie na nga boy? Pourquoi vie na nga stinate? Pourquoi vie na nga na kata sombreté? Pourquoi vie na nga na kata mulili? Pourquoi vie na nga na mona kama kamno sebe bakase kobeba? Bien aimé ayaka to bondela. To kota mabondeli to bondela nzambe. Na lala na butu nzamba otali sanga. Mwana mubali wana ba okata Yesu ki na âge à 2 ans. Na mona papa moko ya pembe okata mwana wana suki. Tamba okata Yesu ki bebe le Seigneur. Na moni papa wana azozwa loboko asimbi mutu ya mwana atie na poche asimbi mutu ya mwana akosi loboko na poche pendant 3 fois. Na ye ko se réveiller na ye ko benga frère na ye biso tala makambo nzamba lakisa na butu na lina ye ba moto bando kata ko sukta ngozaki mwana mukaza nani toke na bengisi ba parents na ye ba bisinga ke tozaki na papa moko alaki pembe bande ndenge na monile na ndoto ndenge pe papa wana zalaki ebisa azaki pembe boy aki mutu mo azaki mandefo ebele abi certainement nde butayiba étoile la frère to bandi ko bonde la bien-aimé dans le Seigneur na côté sa frère wana mabonde la 3 jours nde frère na 2e jour na butu tanto prier na kata église frère akweya na kata église nazoka voix ezobima na kati voix moko rock ezobima na kati na moto abake na yiba étoile na ye yango ndenga na sala kana monde de ténèbres. Bien aimé, il y a des problèmes au vivre en lelo. Il y a des circonstances au vivre en lelo. Ou éviter na baby sa yo destiné. Ou éviter na nous a étouffa yo destiné. Ou éviter na koti sa destiné na kati ya sombreté. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ n'a jamais changé. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Na kata ba programme wana. Tango zolanda témoignage au bien du Seigneur et révolutionner maman, et révolutionner mon frère, et révolutionner ma soeur, et révolutionner mon père, mon papa. Olandanga quel que soit wapo landinga. Prie avec nous, bien le Seigneur. Vous aurez des orientations. Et même dans ces programmes de 40 jours, ne manquez pas nous suivre en direct. Parce que Dieu va restituer ma destinée au Baïba. Va délivrer ma destinée au Baïtoufa. Au Bakanga, au Bébissa. L'Éternel sera au rendez-vous pour délivrer. Voilà pourquoi je vous donne mon numéro. Ils ont pu afficher dans ce écran. Ils ont plus de 243 89 87 59 834. Soko komelanga na WhatsApp numéro oyo. Oko komelanga na plus 243 83 50 11 968. Ils ont le numéro, il y a homme de Dieu. Je suis là pour vous soutenir dans les prières. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Abonnez-vous dans cette chaîne. Partagez. Message oyo kabola yango bien-aimé. Pour être au biki samili mwa batebien en 2026. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.